nde balobaka ke olamba lia na koya te koya na yo te opiaki mpe mbongo te okoya te olamba lia na koya te na lienga moko biso tozolia tozomela tosali balibata ezali bata eza ngolo oyo kuna ezalaki poulet mayo donc tozolia toza kolia wana ezali matenge ezali so basango sesala biso basorti tolie tozolia tozomela tozocumba tozolia mpenza tozolia makwa ya moto ezali batako tobouge na lekolangaka alie nayebisaki bino nalalamba le 24 le 25 ezalaka achauffe lia yango wana bozomona donc natie mwa biloko nanga na cuisine ngai oyo nazochauffe biso tobenga yango raclette eloko oyo ya sisa mwa barbecue na biso tosalaka mpe bapizza awa na se tosalaka babenga yango raclette donc lelo le 25 biso tolambaka te joyeux Noël na bino nyonso tu baboni ya mama bijou alobi le 25 ye asala mosala te azalaka dodo lia c'est ça. Bonsoir la famille. Mama bijou naye kaka koprésente bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobengaka appartement numéro 1 bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas tosaleli bino surprise tochangeli bino bakiti normal divan tochanger pe sala manger epa na biso nde musala donc musala ezokende nango malamu mama Nadine umela otala salon na biso ndenge tochanger bakiti tochangeli bino pe sala manger ndako bozomona ezali chambre salon cuisine ekomaka pe 2 chambres salon cuisine. Benga ngai osala réservation ya appartement numéro 1 okozala jamais d'ici. Merci. Tozana ebu bato minene bayaka bato bauta bapoto bilo kitoko ezawa awa tozana yonso tosepelaka na matonge kotala mama bijou tosepelaka mama bijou ata na baide ya malamu tosala makambo ya kitoko bato minene bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango biso bakuna bazalaka te toza kimia wakande bozomona eza pa mwa ya poto tika detika mama bijou toyambaka bato minene ya jete epuis mama bijou atiki biso te atie esu boutique atie boutique nyonso koluka ezali ezala parfum ezala dedora ezala masanga nyonso ezali chez mama bijou soko oyi okolala kitoko eza te climatisé courant wow nyonso ezali chez mama bijou otaka bato bauta bipai na bipai bayoze pa mama bijou kitoko wapi pa mama bijou mwa ezali mama bijou bayo sika eye na kati ya matonge auberge na biso ezali wana mpona baséjour na bino botala ndenge mama bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama bijou alobaka chambre ya pamba
chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit ya 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5. Botala cuisine na biso ndenge eza kitoko. Toza na ba chambre salon cuisine, toza na chambre salon cuisine, toza na 2 chambres salon cuisine, toza pe na ba chambre simple. Botala place tobongisi pona koya kosala mwa repos bapaya koya kovanda. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko, donc eza na rez-de-chaussée, eza na $40 par jour. Soko koya ko umela mama bijou alobi ko banga te, mama bijou sololaka na ye kitoko. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Botali toza na salle à manger, botali bakiti na biso ndenge ezali propre, botali cuisine na biso ndenge eza kitoko, ndako na biso eza kitoko, sécurité eza assurée. Mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici. Botala ndenge mama bijou abongiseli bino ba appartement na biso. Mama bijou alobi mbangu de pe mama malembe tokokoma. Botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko. Mama bijou alobi toza na problème ya maïté, toza na problème ya courant te, toza na départ unique, toza na groupe. Appartement na yo, ba appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement. Ozwi chambre na yo ya kolala ya bien. Soki pe okoya ko umela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15, tozora ngo kaka na $10. Balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na Irebu A37 te. Mama bijou alobi solution eza epa na biso. Aboye nanu ezala te. Tosaleli bino boutique na kati ya auberge. Mama bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge. Okoki kozala na posa ya komela vin, okozwa vin na kati. Obosalaki mwa deodorant na yo na poto, okomona deodorant na yo na kati ya auberge na biso. Mama bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te. Mama bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Botala ba ombia, botala ba savon ya ombia ya mbuma, ya ombia ya mai. Botala mama bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age. Mama bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37. Olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Mama bijou alobi biso nde makambu. Tala toza na ba maquillage, toza na ba dentifrice, okoki kobosa na dentifrice na poto okozwa epa na biso. Biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne. Botala toza même na ba bande hygiénique. Mama bijou alobi boutique na biso nde makambu. Boutique na biso eza na matonge na Irebu A37. Okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te. Mama bijou atie tina ba chargeur pona ko charger téléphone. Mama bijou akanisi bino na nyonso. Toza na ba coton-tige, toza na nyonso na nyonso. Okoki kobosa na eloko na poto kobanga te. Kaka place okolala, place okosomba biloko. Epa na biso totekaka pirate te. Botala biloko na biso ndenge eza kitoko. Ozala posa kosala mutu kado yo za na poto. Contactez mama